ba ndeko ya CFMC ba souhaitaki que bakunda papa Olangi na 17e rue basalele tombo moko spécial bakunda ye place wana na yebite soki zalaki veut ya papa Olangi Joseph Yemoko mais qui gouverneur la ville à Kinshasa mais gouverneur la ville à Kinshasa alobi aza a autorisé te bakunda ye kuna to yebite po nanini. Est-ce que parce que nengepe ba cadre musu ya IDPS basenga kipe lokola baboya ki cimetière Gombe lokola baboya kipe mausolée basela Tshisekedi alors bakunde na 12e rue et to na 10e rue André Kimbuta boyaki yango pe aboyeli pe bakunda pe papa Joseph Olangi na 17e rue toyebite toyebite mais abimisaki mokanda oya tindela ki bango correspondance pour le baké et kunda makuna te bakulukela bango na cimetière à nécropole entre ciel et terre. Gouvernement a kolela ye, gouvernement a contribué, mais gouvernement a s'emparaître na likambo itali ko kunda papa Olanga te. Ya ngomba baningi ke matanga kende na wapi na bakende nango na stade pour ba s'emparaître na ebembe ba me mangolo ko la Marie Lusambo. Allez, ba ko tika wapi na terre et ciel wana. Terre et ciel c'est fini quoi. C'est ba kondi moto ni la lolo ko kende te, ni na mbele pe osalité. En suspension comme ça non. Bah, entre les terres et les ciels, non. Entre les terres et les ciels, suffit quoi? So ba kundo kuna, yeba ke mulimu yo, ni na lola aux alité, ni na sama bele aux alité. Donc tu es devenu quelqu'un dans l'espace. Alobi, si c'est la volonté, il y a Moei. Alors comment vont-ils réagir? Comment vont-ils réagir? Parce que les chefs coutumiers, Alobi ba catholique, c'est vrai, mais non seulement eux, mais les chefs coutumiers sont enterrés na banda kuna bango. Si la volonté est ali que Moei ba kundae na esika wana, mabe ezali pe wapi? On ne voit pas les mal. Y a-t-il un mal? Ceux qui balobi ba kundawana, ceux qui il y a pas un mal. Bati kawana, ndenge za volonté na ye, batie na yebi na université moko catholique ezali awa, chrétienne ceux qui ezawa na sayo. C'est là où se trouve nini bembe tombe ya cardinal Malula. Eza place wana. Mais est-ce que écrire problème nini? Baboya qui a Tshisekedi bien aimé. Est-ce qu'il y a pas pour langue bakonima? Point d'interrogation parce que mon a musée à Idine à Bal bien aimé bakuna na résidence na oizana Kinkole. Bazé belé ba cardinal Etu ba cardinal Malula bazé belé ba sikatende papa wuti ko ba kisa na musikatende bakunde na Mikonga 1. Vraiment na terre jaune wana moti quelque part entre 17e rue. Na le pont on a le pont moulé il y a 100 mètres sur combien? Monseigneur Moké na kati ya école. Donc Bonzambe na bonzambe lola yezo futa enga merci na banionyo tout bazali connecté ba benga rabiso balanda émission de partout rien que la vérité na meilleur site na bino la voix céleste nzela lola tozo kota bien aimé dans les seigneurs bonzambe na bonzambe lola yezo futa longo na mawa perside e manganu motema papa dosité manganu nanga mukuna ya bien o yazo organiser méga concert ce samedi bien aimé dans les seigneurs le 14 octobre bisonyo tout kota kuna na maison du peuple à partir il y a 16h bien aimé dans les seigneurs nangam kuna ya Suisse précisément na bien aimé ba musiciens tout bazo koya koyemba wana elona hommage perside manganu je verrai Jésus merci na filo muko ya motema ya Bivens Domo depuis Londres maman na merdi merci na papa na biso feza missia les pasteurs la bouche autorisée de l'Éternel na Mazirique na Gisèle Lukelo motema ya papa Emmanuel na Boston Serge Gisèle Lukelo topesi mbote longo na mama mami mbunga motema ya papa Blaise mbunga na Suisse bonzambe ezo kita lelo na maloba bien aimé et simana onto ya Nzama boto kwaye le ce soit bien aimé le l'autre le béanine bien aimé dans les seigneurs jusqu'à même les biso les camons quoi parce que hier adakuna rédacteur en chef en tout cas d'a bien informé bien aimé dans les seigneurs et si je m'en jusqu'à à même biso le concernant et bembe il y a papa Olangi gouvernement na église bazo là et bema papa Olangi
esika okundango bien aimé dans les Seigneurs et kosuka ko boni bien aimé Jésus-Christ a maintenant ko expliquer bisongo très bien parce que tout le monde déjà le gouvernement a dû en charge matanga déjà il y a maman na biso en viko ya nzami malamu batina kilete ba publier a dû en charge ko maman ya likameza ya papa Olangi parce que bana naye bango ba trop spirituel. Il faut basta la ramener molimo izo tam sa bango bien aimé dans les Seigneurs bada trop spirituel na boité na lobité ki yanza malan bisope bananza malan parce que bisope to wuta kuna bien aimé dans les Seigneurs ki bonzame eza kuna me bande ona bande badana vision na ba ndingeni ba monira makam to suka ko wapi jusqu'à maintenant ko expliquer biso avant que to pesa maloba nanga ma pasteur. Je salue les pasteurs à côté nabiso j'ai souvent suivi l'intervention naie na sepeli ndenge azali pote ameka pe ko éclairer opinion ya batu ba ndeko ya CFMC ba souhaitaki que bakunda papa Olangi na 17e rue ba salele tombo moko spécial bakunda ye place wana na yebite soki zalaki veut ya papa Olangi Joseph Yemoko mais yangonde bango balobelaki gouverneur la ville à Kinshasa mais gouverneur la ville à Kinshasa alobi aza a autorisé te bakunda ye kuna to yebite po nanini est-ce que parce que ndenge pe ba cadre musu ya IDPS basenga ki pe lokola baboya ki cimetière Gombe lokola baboya ki pe mausolée basela Tshisekedi alors bakunde na 12e rue et to na 10e rue André Kimbuta boyaki yango pe aboyeli pe bakunda pe papa Joseph Olangi na 17e rue toyebite toyebite mais abimisaki mokanda oya tindelaki bango correspondance pour bake ekunda makuna te bakulukela bango na cimetière à nécropole entre ciel et terre moi carré mon spécial place bakoki ko kunda papa Joseph Olangi évangéliste international paix apôtre faut ko benga ndengwana évangéliste international paix apôtre bon to ebitenga nini kosuka bango bapesina nu suite te to ebitenga nini ko salem est-ce que bandimi ekunda makuna na place carré bapesi bango na cimetière kuna nécropole to bakosala ndenge ni wana mutuna ndenge zali siko tongi total est-ce que ça conforme ezala mibe kwa mboka ezala na bible lokola pasteur za pembeni aokipe ko aider biso place wana parce que pour na robakisa proposition ya stade tata Raphaël déjà ezala pour na ke kolela papa Olangi baboya ki on déjà balobi ke bakolela ka kuna matanga esala makuna na 17e rue c'est ça balinka 17e rue balinka 17e rue. OK tozongela jusqu'à tokena ngam ya l'homme de Dieu le pasteur Jean-Félix Shalom papa Shalom l'homme de Dieu bazola no de partout autour yoka mama ya dikamo entre gouvernement na église na ba mama Olangi concernant ebembe ya papa na biso esika nini bakokunda ngo l'homme de Dieu pona yo olobinini papa pona ngai eloko liboso avant que na fungula parenthèse oyo ndenge sengeli na ningiri d'abord na lungula ce qu'on appelle les ba équivoque na katikati na population na katikati na basali na Nzambe na katikati pe na ba homme politique. Nous sommes au Congo, nous sommes dirigés par la politique. Politique ezana mibeku na bango oyo bango bazali ko soulever un matin na poko songolo ba soulever mbeko songolo ba telemisi yango na katamboka po batu balanda mais eloko moko na nina lo bezali ke eloko liboso esengeli balungula nano mo ba équivoque o ezali lié na ba tribalisme o ezali lié na kibunguna parce que ce que tu kaka na kusulevaka babiloko moko boye o ezali na trace lié na kibunguna et kopesa lumière malamu te na kati na mboka na yebike na yoki makambo yake mama Olangi papa Olangi akufi gouvernement esengeli azwa ebembe po akunda entre temps papa Olangi asaki muto gouvernement te dans le vrai sens de dire il n'était pas un homme politique il n'était pas un député
il n'était pas un sénateur ou ni une fois dans cette ville gouverneur, jamais. Dans l'histoire de Makamamboka, cet homme a tiré le tambour de Makamamboka. Son élévation est venue de l'éternel. C'est un homme de l'évangile. Papa Olang, c'est un homme de l'évangile. Son espace, c'est l'évangile. Tokobo était que le gouvernement a dit le gouvernement a dit parce que le gouvernement a dit en reconnaissance que Moutou Oyo a parmi Bato Oyo, Batombo Lanzambe. Bato Oyo, Bazalki exemplaire pour na Bato. Papa Olang Nandenga Zokuta Mabele Wana, nous n'avons jamais entendu de mauvais témoignages autour de lui. Jamais. Malgré son élévation, malgré l'argent, malgré tout ce qu'il a eu comme fortune autour de l'évangile, il a été toujours modèle pour les hommes de Dieu. Le gouvernement a dit le gouvernement a contribué, mais le gouvernement a s'emparaître dans les Kamouitali, Kokunda Papa Olanga T. Il y a Liboso, Bato Église, c'est Papa Olang, en tant qu'évangéliste et apôtre, comme le pasteur vient de dire. Oui, moi je le confirme comme un évangéliste international. Il a amené l'évangile dans tous les 4 coins de 4 coins du monde. On parle de Yassine CFMC à cause de Papa Olang et Maman Olang grâce à Bangonde Batamou Sangwa Yesu Christo. Et d'abord, matanga oya Maman Papa Olang, ils ont matanga nationalité, ils ont des international, ils ont des mondial pour bien dire, parce que partout dans le monde, on plaire Papa Olang. Il y a même d'autres pays, comme Afrique du Sud, pour eux, Papa Olang et Saki Moutou Nabango. Donc maintenant, pour aller au fait, ils ont trouvé non, Azaki Congolais, il faut Abakounde na Mabele Oyo et Sika à Botamaka. Et pour eux, Balobike, il faut Bakounde Papa Olang Wapi na CFMC, na Centre de Triomphe. C'est l'homme Maloba Yamoué. C'est ce que j'ai entendu. On a eu quand personne n'a pas bouche sûreté, mais on a eu quand bazo loba loba, n'a pas bazo qui ressemble papa Olangi, balubi que maman la premier jour où on saki madé alobaki papa alobi, soki na kufi bale langa wapi na 17e. Maloba mou yangwan, bale langai na 17e. Bana Zambé bale langa ne bale lakamo pakanute baba ndokolela okata bilamba te. Matanga nangai et se déguiser en louange. Bako misanzambe pour zamba kokisi loba na ye. D'abord avant akufa asatiki maloba comme ça yebaki akufa. Akufi liwa onga na zo se plango ezali liwa ya Musa de Nzambe. Paka boye ko éclaircir bato ki na ko okufa mais alaki bato d'une manière bato ba comprendre te alaka ki bango. Maman Olang s'est rendu compte en retard que maloba o mutabando ko betela ngai nzokende kolaka mobimba azula kangai. Bana Nzambe batika na kata loba na Nzambe. Bo kolela papa Olang ezali kambo ya gouvernement pe ezali kambo ya ba chrétien nyonso ya Congo ezapeli kambo ya ba chrétien nyonso na monde mobimba. Alors pour voter pour ngana munini esengeli bakunda papa Olanga na 17e basale mausolée na 17e. Pourquoi? Parce que nde sika banda ko est vrai, nde biska banda ko tato la sango malamu, nde sika atikala bambula bambula naso mone itomo moko mabe moko te so bakundi na bisikwana. Mais na yoki ke gouverneur Kimbuta aboyi po ba kunde kuna par rapport à nini, parce que balobaka et que bako kunde so mutu na kata mboka te par rapport ya makambo italaki ya papa Etienne Tshisekedi wande nanga na zo bakeza makambo ya baki munguna ya koyina mutu tina liwa ko honorer mutu ezali kambo ya kolobate a komi chef na yo non qu'on aurait moutou ça qu'on reconnaître ba capacité oyo moutou wana azaleki na yango de tango aseki na bomoyi na makambo salaki ezo permettre que ezali ko senga ke ba memeye ba pesa lu meme songolo ezaki mabete ndenge pe bato ide pesa ba ki ba konde ko ka basaleka mozole na kata public parce que azaki un démocrate. Parmi les pères et la démocratie, il est parmi les pères de la démocratie. Il le mérite parce que c'est son lit, c'est ce qu'il avait fait. Mais pour on a soulevé la loi au gouvernement avec Dieu. Mais tout le monde en boka oyo, bazo konda ba catholique wapi. Na katikati na ba temple na bango quand un cardinal meurt, ba konde wapi. Tout le bakar lelo mosengo soka kofi. Ba konde mosengo na entre ciel et la terre. Est-ce que l'église comme mosengo kofi? Est-ce que ba konde mosengo ya konde na cimetière ya Ngombe? Non. Ba konde wapi na cathédrale, ndé ba konda ka bango. C'est tout à fait normal.
Pondé sika azo kamba il faut ba konde ba un espace na bango personne. Batika makambu wana. Nous sommes l'église. Nous sommes représentés par plusieurs branches. Dans le comité et autres plateforme nous en tant qu'église pour na liwa papa le papa pour na kukunda papa olange il faut pas kundé na 17e et kolongula loko mokoté et kubebe sipe loko mokoté sans au sens normal to zomo ke kusala une référence ya liwa ya mutu o ya kufa na bonzambe atika musala munene na miso bato référence bato bakoko ya wana bazo tala bazo miemia muliwa ya mutu on peut se référer dans la Bible avec question de Joseph si bakunda ki Joseph na ba cimetière confondu ya bato nyonso baninga bakende ko repérer yete parce que avant akufa ateka moloba lobi soki mokolo nzamba ko visiter bino po bozonga na kana bo mikuwa na ngai bokende nango mikuwa na yezaki wapi ezali na kata tombe et la tombe là n'était pas dans la tombe ya bato ya sangala ya kusangana sangana te ezaki tombe oyo na mabele oyo ezaki bien précis et yebani ke awo neske basaki mausolée ya papa tel. Alors, Mokolo, nous avons visité Bango plusieurs années, combien de siècles peut-être? Il y a eu beaucoup de siècles. Oui, les kaki. Qui passe wana, identifié passe wana bakundoli, babimisi mikuwa. Mais si on a un cimetière ya sangisa, pour dire que makambo kunda mutu quelque part na mabele o na kata batu et banda le loté, na Bible et bandaka. Na Joseph, c'est que Joseph bakunda na cimetière baknyosté. Bakundaki na maman mabele moko bo portion de terre yeska ban Israël na mabele ban Israël yeska ban Israël parce que les Israélites na kata Égypte bazaki pe na mabele na bango yeska banda ko vandela quartier mobimba ya bango na quartier na bango ndé yeska bakundaka Joseph. C'est pourquoi on a repéré vite mais quoi naie bazu yango ba memako na kana donc ezalaki nango ezalango mabete sur le bazu papa olangi bakundi na 17e pour nous c'est à dire que gouvernement a mis biso ndenge pe ba memaka ba catholique to monaka ba pape na biso tamba kufaka ba cardinal tamba kufaka na mboka oyo ba kundaki cardinal Malula wapi na cathédrale na même monseigneur sur les lois kufi ba kozo ba kuma wapi bisika wana pourquoi parce que azali leader munene ya makambo na Nzambe na kata mboka pourquoi pas ba kosa pour la papa olangité pour ngai pasteur Jean-Félix Anobike et sengeli et salema bongo ba kundeye ndenge ye moko lobaki balela na bisiko wana batika balela ye na 17e s'est imposé pour bakendeka na matanga na stade il n'était pas l'homme de la stade azaki moto ya triomphe na bisika la cité de triomphe na 17e ndesike sengeli mozele na salema pe batonso ezotikala moi centre ya batonso bazala ta na mboka ta bakenda wapi bakokoya même après 100 ans bakokoye ba non tala bisiko bakondaki papa tel muto atamboka na Nzambe izali na bete pour na ngala trouver c'est normal il faut esala ndenge wana ndenge ba chrétien bazo senga gouverneur Kimbuta atika alongola mobeko wana eza mobeko malamu te eza mobeko ya koina eza mobeko ya elandali na ba tribalisme eza mobeko ezali ko incarner motema mabe contre songolo parce que soki ba permettre papa olange bakundeye ndenge wana ba te ide peste bakoloba pete bakunde Etienne Tshisekedi na 17e na 10e où est le problème eza nguna pour monter en tant que leader dans son fonction en tant que leader il est le père de la démocratie au Congo. Qui ne le connaît pas, même Kimbuta est conscient de ça. Tous les politiciens au Congo, Tshisekedi ou Mulumba, il est le patriarche de la démocratie au Congo. Qui peut nier ça? Par quel test il y a comment? Il est le seul patriarche. Il n'y a pas deux. Lumumba est mort pour l'indépendance, ce n'est pas pour la démocratie. Le monde est mort pour l'indépendance. Nous voyons les jours aujourd'hui, on a fait le mausolée, et ben ça le mausolée na awa monument de et tikali date moko boy référence ya mboka foba même ya Lumumba. Pourquoi pas beaucoup ça ngo pona Tshisekedi en tant que père de la démocratie na kata mboka te balongo le mobeko wana ba honorer mutu wana ba honorer pe basa na Nzambe. D'abord maintenant c'est une évoque. Pourquoi? Parce que qu'il Olange akufi et ce n'est pas qu'on ait bisque wana mais à cause de eloko bango basala ke baboya ke boba konda patriarche Tshisekedi maintenant comme le combat bango ngambo moyen basala autrement exalté ya ngomba baningi ke matanga ke na wapi na bakende nango na stade pour ba s'apparaître na ebembe ba me mangolo ko la Marie Lusambo allez ba iko tika wapi na terre et ciel wana terre et ciel c'est fini quoi c'est ba kondi moto ni la lolo ko kendete ni na mabele pe exalté en suspension comme ça non. C'est entre les terres et les ciels, non. Entre les terres et les ciels, suffit quoi? So ba kundo kuna, yeba ke mulimu na yo, ni na lola aux alité,
ni na ça mabele donc tu es devenu quelqu'un dans l'espace. Mais c'est ça, non, c'est le langage entre les terres et les ciels. Or quand mutazo ko fait face na biska kendaka. Ngana boy na boy ba polémique kuna bobo zanga alobaki boboté. Nous disons des choses qui est réelles et que bolongola mobeko wana ezana tina mon côté bo honorer mutna mutna ndenge sengelelo oyo soki nous avons notre papa le président de la République Kabila soki le lo akofi nous tous nous devons s'imposer ba kundeye awa parce que ça nous cause na biso à diriger biso comment ba kende na basmetia ba jamais non on ne peut pas accepter ça pourquoi parce que ça nous cause mboka à diriger biso na le mignon tozo pese il faut pas kunde d'une manière où il y a kaza muto oyo a mérité. Balongola mobeko wana André Kimbuta alongola mobeko wana a consulter ba branche na ba makamba politique parlement ko to konso ba élever mobeko wana et ça malamu te parce que entre biso bana mboka et sengé to mibesa le miemia to yebake oyo sala boye azo mériter na boto pese o sengé da mériter nango moko pese mutu azo mériter bitabe yo ozui nani aux ingoubo PC té ils ont normalité montazo mérite PC flair yo ke ko zwa nyi yantaba o tina ko PC ils ont normalité to pes na moto le miemia o esengele na ye par rapport ya makambo sala qui pendant qu'il était en vie c'est comme papa Olang il mérite c'est papa mérite. Nous, l'église chrétienne, nous disons, Papa Olanga a mérité gouvernement, il y a Bamboka Bapaya, gouvernement, il y a Bisso, il y a Bana Congo, où il est dirigé par Joseph Kabila, et branche, non, c'est l'église, même catholique, même missioni, même musulman, même Kimbanguste, tous les branches, ils sont battus à combo ya Yesu, et c'est un mais en zoto oyo, azamuto azo mérité. Pasteur Jean-Félix, au télémail, il y a Keba qui kunda na entre na cimetière entre ciel et terre te de on ko yo lolo so kofi bakeo kuna molimo no peza la likolo likolo lobi d'ailleurs nécropole montezo régner mikolo de ngai ko tana ko ni mate ba kundanga kuna on mate yo kofa te na ko se pas faire ko je ne peux pas mourir comme un crapaud non avant de mourir je dois repérer les signes de ma mort. Et parler à mes enfants, parler à mes frères et sœurs dans l'église, parler à mes frères et sœurs dans la logique, parler même à mes enfants en tant qu'homme de Dieu. Entre le ciel et la terre. Et puis, bon, ce que Bazinga Bakundanga Tana, Bakundanga Kinchuka, et vous savez, Bazinga Bakundanga, Atababokinga Namai, Balinga Papa Bambis, et ça, et où est Zanzoto? Moi, pasteur Jean-Félix, ils ont combo, ils ont Zanzoto oyo. Mais ngai na Zanzoto oyo te. Nzoto ataba mimi yango, ataba mimi yango te, babwaka yango na mai, batumbi yango. Et ils ont les tombes moko te. Pour ngai eza oyo mutazo mona miste. En tout cas, merci beaucoup. Toke na malobana ngamu ya Jijika Kabeya likambo yo ekoye libiso bakoyise li mama Olangi côté ni ba okunda ebembe dans olobin. Justement, cela suscite beaucoup d'interrogations. Tout éviter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que le pasteur a pris l'exemple à Joseph. En Égypte, Bango, il croyait que terre promise en Zambé a coupé sa Bango, et Zali terre ikosani sa Bango nyons, et que Mokole Zali, Nzamba kose kui sa Bango nyons bakoken. Il croyait à la résurrection. Et ils pensaient qu'en Égypte, là-bas, Nzamba a bangoté. Donc ils avaient une croyance, Moko etindaki, na libanda, na zalate, mais tokutana, na mboka, oyo Nzamba a coupé. Mais il y a eu d'autres, et après, les Moïse se sont arrêtés en chemin, place Nzamba a kundaki et Ebanité. Mais les autres ont été justement, tant bakoté na terre promise, Bakundaki Bango et Sikawan. Les apôtres, par exemple, on ne sait pas là où on les a enterrés. Hein, l'apôtre Paul, où est-ce qu'il a été enterré? On ne sait pas. Nous savons la nouvelle qu'il a été jugé à Rome. Et c'est là où il a été décapité. Où a-t-on enterré l'apôtre Paul? Naïebité. Namona kaka président Assad na Syrie qui montre na visiteur quand il reçoit homologue naïe à l'époque quand guerre il y a été islamique et régné, avant et régné, il montrait, parce que résidence les a pratiquement dans rue à Damas, place apôtre Paul, à Koutanaki na Ange. Et il y a la Kisaka Bango.
ozomona Alexandre Moni a venu wana exactement na coin wana de l'apôtre Paul a kutanaka na ange na Jésus-Christ. Donc on ne sait pas. On ne sait pas là où ils ont été enterrés. Bon, vont-ils obtempérer à ce que gouverneur a lobby? Parce que moi je lis ici l'apôtre Pierre na Pierre 1 verset 17 pardon verset 13. Et lobby soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Vont-ils agir conformément à ce qui est écrit là? Parce que pasteur Jean-Félix, à l'obis, si c'est la volonté, il y a Moïse. Alors, comment vont-ils réagir? Comment vont-ils réagir? Parce que les chefs coutumiers à l'obis catholique, c'est vrai, mais non seulement eux, mais les chefs coutumiers sont enterrés dans Bandako na Bango. Si la volonté est ali que Moïse bakundae na esikawana, mabe ezali pe wapi? On ne voit pas les mal. Y a-t-il un mal? Ceux qui balobi bakundawana, ceux qui il y a pas un mal. Bati kawana, ndenge za volonté na ye, batie na yebi na université moko catholique ezali awa, chrétienne ceux qui ezawa na sayo. C'est là où se trouve nini bembe tombe ya cardinal Malula. Eza place wana. Mais est-ce que créer problème nini? Vous voyez? Donc on verra comment c'est bako salango. Si ils vont cardinal Malula justement. Cardinal Etchoukout bakuna na nini? Justement. Alors, est-ce que ya bango eko sala pe problème soki bango bandimi bakunda ye wana? Ezo déranger, en quoi ezo déranger? En quoi ezali mabe? Oza commande. Namoni le serviteur de Dieu a évoqué le Tshisekedi. Toyebi pete pourquoi est-ce que le gouvernement a refusé à ce que bakunda ye wana? Évidemment, Tshisekedi c'est lutte pour la démocratie. Ezali mukete, bango peut-être bazo lingate, peut-être ezala lokola sorte moko ya pèlerinage moko babanda kosala na batu na ye pona ba se raviter to ba se ressourcer lisusu na yebite. Pourquoi ont-ils refusé? Bon, pour ce qui est papa Olangi, Joseph na yebite, André Kimbuta Boy, bon, est-ce que famille essaie réagir? Tozana na ba nouvelle wanate, tozuz la kalaming le 17 pour te ba soki ba acceptaki toté. Mais soki balingi ba kende kuna. Moi personnellement nazomona mabete. Bakoko kunda e place wana azaki père na bango, on peut les garder là-bas, pas na bango ko ça la problème té. Ailleurs on va bat musu bazo kunda batu na banda ko na bango, ils ont porté problème té parce que la constitution lobi angoté. Et l'obité kokunda tel nécessité. Il n'y a pas une loi qui dit beaucoup d'abattuños sont dans cimetière et zalité. S'il y a une loi, il y a n'engwana babi misango. Mais si les gens sont libres, mutalinga ki moi sine makasi, albi moi c'est là okunda nandako ngana tongiao. Eh ben cela lui regarde. Pourquoi l'État qui n'a koko takunate pour te à vérifier bakundi batuna balopango banane bakundi. Il vérifie pas. Mais Yabango, pourquoi l'État anime? Mais moi je ne fais que lire l'écriture. Ce qui basali angote peut-être se conformer à l'écriture au nautique total. Mais ce qui bakundewana, je ne vois pas quel élément les alipe na monité. Merci beaucoup, Juge Kabea. Bando bazo landa biso baboya ki ya Tshisekedi bien-aimé. Est-ce qu'il y a papa olangi bakondima? Point d'interrogation parce que zo mona musée Aïdine abal bien-aimé bakuna na résidence na oizana Kinkole. Bazé belé ba cardinal Etchou, ba cardinal Malula, bazé belé ba Sikatende, papa wuti ko bakisa na Musikatende bakundi na Mikonga 1. Vraiment. La terre jaune ou un moitié quelque part entre 17e rue. Dans le pont on a le pont moulé il y a 100 mètres sur le premier. Monseigneur Moké na kati ya école. Donc c'est ça l'homme de Dieu là on nyoko bakisa ya suka pour aussi ça émission na biso to comme na suka et lo suka pe ba salutation ceux les années.
Oui, eloko ya suka tozoloba kaka ndenge pasteur auti kopesa makomi na kati ya makomi esengeli biso nyonso tokota na kati na yango ba oyo bazotala makambo ya politique na ba oyo bazali banda makambo ya politique tokende na kati na kanda oyo verset oyo ezosangisa biso nyonso ezopesa biso nyonso nzela ya lolenge ya komipesa ka valeur komimiaka selon mutu na mutu na valeur oyo asalelaki pendant qu'il était en vie. Et ça n'a pas de somme mon côté de lorsque tu honoré Kimbuta Kofi tu honoré tu tongele mausolée na kata mboko oyo pour na banakin tu ça encore ma bête parce que pas na kin ba ko na souvenir ya malamu ya depuis qu'il a dirigé Kinshasa bazana ba référence na bango ba trouver bon ba kunde na kata ba ezali ma bête to to lungola biloko nyonso wana oyo ndeko pasteur uti koloba la na katikati na mibeko na biso ezali mobeko moko te lobi ke ba kunde mutuka na cimetière ou pas kata na cimetière te donc na côté wana ezali kambo choix libre ya famille choix libre, il y a politique, choix libre, il y a confession, chacun n'a pas quoi na bango. Et là, quand on a dit koloba, ezakaka pour les Kambutali matanga, minene tozana yango, eza matanga, il y a maman, tozape na matanga, il y a papa. Maman oya kufi na Zambé malam, azali maman spirituelle, il y a maman au langue. Tokozo pour la ngana zo benete matanga papa, maman akufi moi na pe asalini akufi. Parce que oya kufi aza mobali ya maman Olangi azaki mundimi ya fait pas kon Zambé malam. C'est là où il a commencé son ministère. Papa a dit Nabal et sa femme bazali kola ba père spirituel maman ya molimo. Donc tomie mabango na le sena ndenge bosengi na bango po bawe wana bakufi bazana maloba chiki. Lokola papa Olangi a chiki maloba ngai nazo senga mokonzi na biso ya Ingumba André Kimbuta avec ba onyonso bazana compétence na likambo na kata makambo de politique vraiment to miema papa Olangi na lolenge ya maloba na yendenga chikaki to sécuriser matango wana soki kosala na 17e mois to sécuriser yango po kimia ezala akundama na kimia batu bayemba batu bakomisa Nzambe basala mausolée egleka na kimia na moment pe ya mama na biso auti okufa vraiment ya représentant ya Nzambe malamu maman Aviko alors to sengeli gouvernement le même à s'impliquer ndenga ça s'impliquer déjà makoki nyonso ya kokundaye to sepeli pour nga na sepeli mingi tana wakili kambona ke gouvernement ezui charge wana na pesi le même mingi pa André Kimbuta na pesi le même mingi et pa ya ba nyonso ba otala makambo politique maman Olive et Joseph Kabila Kabange qui est mokonza mboka o ba permettre ko pesa mo lisungi wana pona kokunda mama représentante ya Nzambe malamu na le même nyonso to sengi vraiment kimieza na mboka tolongola ba équivoque ba loi o ezo mema ba nakata ba équivoque tolongola motema ya mabe toninga na ba congolais po to mema na ndenge sengeli mingi nazali kopesa mbote pa mama Rite na Belgique nazali kopesa mbote et pas ambassadeur ma ambassadeur Victor na mboka kuna Iskazali nazali kopesa bambote na ba onyonso balandaka ngai na mboka France nazopesa mbote pa ya c'est grâce nazopesa mbote pa ba ebele baza kuna Nzambe na ngai apesa ndukumezonga pa Nzambe na ngai apambula bino biso bozali bolandaka biso na mission vraiment tous alaka na bino na bomoko na kombo na Yesu Kristo. Merci papa. Jusqu'à maloba ya suka. Maloba nanga suka gouvernement congolais tika sentiment. Pour le bapon na bawe c'est bien. Chef de l'État à lobby pour na maman Amviko na papa Joseph Olangi, évangéliste international apôtre, c'est bien. Mais pour na baza ba vivant. Pour baza ba vivant. Tout le monde a quel côté. Baloba quel côté. Bossa la mingi pour na paix, bo baza vivant. Gouverneur de la ville, c'est bien. Mais pour ceux qui sont vivants, cimetière et zakaka, nécropole te. Botal ba cimetière musundenge zale tondi. Botal ba cimetière, botal la Kinshasa ndenge se komi. Kinshasa salité, Kinshasa molili, Kinshasa rien. Bango ba kufi, ba pemi. Mais ceux qui sont restés en vie. Baza, bango ba kufi baza mieux que bateau baza la bomoy. Gouvernement boza wana. Vous faites quoi pour ceux qui sont vivants? Vous réfléchissez pour Nangote, gouvernement Oyo. Pour les gens qui meurent, pour Baebani, ah, Wanebimi,
mais pour ceux qui sont vivants. Beaucoup ça, les bango le côté. Faites aussi, pour na bateau baza vivant, quelque chose, va sentir que, biso tuza bateau abo moi. Il faudrait pas que bateau abo baza loko bateau bakufi. Bateau bakufi baza loko bateau abo moi. Il faut que le gouvernement Bokonabiso état la likambo na ndenge sengeli. Il faut coller là avec Batbaza coller là. Oui, c'est bien. Mais yo mokonzi. Tala bateau baza vivant. Occupez-vous na bango ndenge pe esengeli. C'est ça honorer le roi. C'est ça honorer le gouverneur. Neilo Belenzali. Mais boyete, bo changer. Po ekomi moboulou, ekomi confusion. On ne s'occupe plus des vivants. On veut maintenant s'intéresser aux morts et non pas aux vivants. Dieu est un Dieu des vivants et non pas des morts. Jésus-Christ Salobakiang. Occupez-vous aussi des vivants. Bato bazara bomoy. Bo sala bango honneur. Pote loku moupe et zonga panzambe. Boy, vraiment, to bitangani tokoloba, ce n'est pas bien. Ndenge gouvernement et ça ko agir d'un côté. Malamu de l'autre côté c'est essentiel, baza ko agir ndenge singélité. Ezali malamouté, te interpeller pe consensus na bango et ça. Si tous les conseillers qui sont tout autour, yabakonzi, attention, faites votre travail ndenge sengeli. Vous n'êtes pas les premiers conseillers. Totanga bino barua, o bazanga ba conseiller na bango, ba pesa batoli malamu. Au moment likambo Jonas c'était l'impulsion est venue du roi. Jonas a été yaleki nae. Jonas ome pas roi te, mais roi tout ni ba conseiller. Mutwana zolo banini. Nzambe alingi a frappé. Roi bitom sa décret. Sinon ba mutwana zolo ba vérité. Ba conseil ba sauva ki roi bi misi décret. Batnyos batosaki et nzamba bikisaki Ninive. Bongo ya biso. Bongo ya biso. Ba conseiller fuelele kaka mbongo tonga bandako timura okota nangote. Yeso ba kinini. Boele la te ko tonga kaka na se. Banque za na likolo, bomba mbongo na na likolo. Bisika muibi akoya te, bisika mpuko okolia te. Tala les conseils sapesi. Tonga na likolo, ko tonga na sete, muibi akoya, brigand koya. Conseiller mo konti malamu. Mongo c'est bien, mais attention, okokufa pe. Yo conseiller mabe, ya gouverneur. Yo conseiller mabe, ya président de la République. Attention, okokufa pe. Okokufa pe. Mais que diras-tu à Dieu? Que diras-tu à Dieu? À quoi sert-il un homme, Yesu Mokolobi, de gagner le monde et puis perdre son âme? Concernant la paix, la conseillance, et le gouverneur, PA, présidence de la République, Boyo Kango. Non quittez, vous vous rappellerez un jour que Nzambe reste Dieu. Nzambe a tika kamakamundenge zali. Mais c'est à la fin, Ndeo Komital. À la fin, Dieu agit toujours à la fin. Pas na ebandeli, pas pendant qu'on s'okende. Non, c'est toujours à la fin que Dieu intervient. Yo ozoko bossa na suka te mutamayele aza suka nde baloba na français na rage moko rira bien qui rira le dernier nzambe azalaka ndengwana. C'est à la fin que Dieu intervient. Mutuna mutata la vie nae na suka aebaka il est réservé à l'homme de mourir une seule fois puis vient le jugement. Nzambe azala na bino ambote za jugement. Patricia Lukusa na Bruxelles na jantre nanga ya mundele bakoko nanga mike na pesi mbote. Nzamba za la bino na Belgique ezala batu nyonso bazali na France, na États-Unis, na Canada, bisika ebele en tout cas nzamba za la bino, nzamba la bino. Bonzambe Lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur. To komi nasuka ya émission na biso. Un grand merci na Jonathan Moko ya moi mukeme mayele belé na bienvenue Biando John Kamande. En tout cas bonzambe le kitaki na maloba bien aimé Penzama Lola afuta biso. Quant à moi je vous embrasse et je vous dis bye fidèles téléspectateurs.